www.potonapoto.com www.potonapoto.com. Everybody, let's go! Hey! Come on, let's go! Yeah, come on, let's go! Pour l'envoi de vos colis, bagages et autres courriers express à destination de Kinshasa, Brazzaville, Pointe-Noire, rendez-vous vite. Biso toali Inter-Express Business. Tout le babiloko na bateau pe na avion. En tout cas, il n'y a pas de bakoli et ça la 2 jours livré dans Kinshasa. Enlèvement au Félé. Donc, il y a vendredi, au plus tard mardi, Bozana Yango. Petit colis. Grand colis. Pona. Le transitaire de référence. Inter-Express, la solution pour les frais aériens et maritimes. Attends, dans la province Nini. Sokoko Makaka na prix mousquet. Pour les transferts de fonds, argent rapide à Kinshasa, par l'intermédiaire de notre partenaire MoneyGram, Inter-Express résout vos problèmes. Au côté de Mongonayo, Nato Mouké. Inter-Express, comme ça. Inter-Express à Paris. Pardon. Mais on a coûté les gars et bête à la valeur bailée. Voilà, ya, je veux. Tu capes le quoi? Ce qui s'est dit, mais la Sundoli. yo, tu capes le quoi? Tata, la Sundoli. On venait comme il a dit. Comme il a dit. Donc, ça, na zone ça on a. Zone ça on dit on me matin. yaka nano, yaka sana mbango yaka mba. On a dit. Non, ça c'est la pamba. Donc on a été là. Tara makambo yo kusa. Tara. Tende pa ina papa wana nasi. Yo, pesa. Alors. Ah. Alingai, dai tata sa. Wana non. Teo kwa mona ngai te nazalina peti wana mfeso. Ngai. Nani? Marie-François. Marie-François. Nani ma passe. Monter ma passe dada. Marie-François nangai monter ma passe na kosa yote. Moto moko abengi ngaya walobi te Marie-François akufia yana bino alina mikinzi apoto. Ndako mbaye motinga iwa.
libala oyo kokwa banani nzakomba motema pasi benga ndeko na yo ya mwasi yakawa yo nouvelle benga ndeko na yo ya mwasi nzakomba ngai na suki Marie François na ngai awa sika kode na kokwa kode na kokwa wapi kode na kokwa wapi motema pasi yaya motema ekosuwa ya motema pasi yango likambo na esi na pesa yo Marie kisi motema oyo nza sikawa Marie François okamati yo okoganga makasi melana kadase aya kode koya lisusu te kode melana kadase yo Marie France Marie France wali wapi Marie France Jenny yo Jenny apenge ngai na photophone awa Marie France ya kode motema yo pepe nga bango na Oshomeri. Oui, allô, bonjour. Zama Jenny, numéro de votre bien papa, il paraît-il que nous avons poto yana biso. Ngaki ya Marie France. Bien sûr. Jenny, non, papa, tu vas mettre à un autre qui était dans la zone. Na kuti papa na lubozo a coller la moitié tende na vandi boy na koti kati na bango abengi so na PM na so na photo ya la maye utasema kwa yo, pesa ngai téléphone. Lomo tolei mwana na ngai na bisiko ya bino bokenda. Olimika kabimela na mwana mwasi na modelo ya. Ngai ya ko mesindia mbashe ya. Ngai mala ozo mesundenga mesa. Ngai ko kuna mogoso. Ngana. Yo me la ganalo. Loko amoka. Awa makamba kolili ali susute. Tala eloko. Mosombi isi akufi. Yango pe kufi. Nkambote. Amale. Eloko ngai na bengisaki yo awa. Oyo ali masupa famille to ali kosu. Ekusala ngai pasi mingi na mokili. Jenny mono ya ngai ali awa. Akotuna yo motuna mo. Jenny. Yaya na yo lokola ya alaki na potobomu. Soki abalaki awa na kisasu ya biso. Bakamati kiti moko batie wana balobi te Jenny yo
ozala wana na kiti lokola yaya na soki bakamati kiti moko batie wana balobi te Jenny lokola yaya na yo ali na mikinzi ya poto yofanda na kiti wana na famille ya mobali okofanda te bofeneti ya baye kobale nani avana ngam na baye kasi bakutana mbele ya poto wani bale sama so ya no malamu oni makambo na yebisaki même si y a un salami na de plus France abando lo balanga le voisin ba français ba loba la tête tourne du sommeil ndako na to moyebi sike tangana isaki yango wana chikawa mamare na dina ba petit na ngai basala ka ba cercle ya kitoko nako mukaba nako kende pe na bango ko mukaba cercle chikawa soki to uti ko luka cercle eloko nini to kosa mamare na dina ba petit na ngai ya makasi yawe pe na bisu na kianza basala ka ba cercle kitoko ngai nako kende ko luka bango to kamata cercle mo sikoyo luka bango ko mata cercle mo ndakufa na France cercle au somba est-ce que ça la ka te bembe ya te ko le cercle ata te bembe ya ah ya na cercle yo somba le cercle na lobi boy na uti ko tuna Jenny motuna moko soki alaki ke libala toneki te kamata kiti te totie wana tokwi yoka ngai na imo yo yoki makanisi na ngai tokwi mwasi totie na kiti mobali aye basali couple yango te basala ezala bongo sikawa lolenge yaya na ye Jenny akufi na mikinzi ya poto awa biso tokoluka cercle cercle ngo poto kasi de nga aside naza kosipike bino lokena ngai mpe nakoluka cercle tokosomba cercle totie cercle na se tokwi Jenny totie ye na kati ya cercle mais kasi yo soki ezalaki fete yo lobi nini awa yo moto mais siko bango kuna baonela sikawa biso ebembe ali te biso tokolela nani alengala tanga na siasa kakozomona yokanafoloobela makambo batelela mwana wa mokolo na poto na ngai sami na ezobokomona nayebisi yo nanga monoko ngai nde moto nakobosakana te motomalikomotomelomena badiamalanga na poudre ya bango yango bakemona mama moto esala te bokiozasake botanga ali na litomba moko te moninga na mikinzi ya foto ye awa kaka komelelo kizengi Je m'appelle Cynthia Kams et je viens de vous parler de la part de Sepela TV. Sepela TV est un décodeur, il y a un mboka, partout vous avez Congolais de la diaspora, au somba Sepela TV. Et ça n'a pas chaîne ni à Congo, pays à Congolais. Que ce soit RTGA, que ce soit RTNC, que ce soit P1 TV, aussi Bundesimage, Genesis, Press Play. Donc la chaîne est appelée, il y a Congolais, pays à Congo. Batebele babenga biso du nord au sud, de l'est à ouest, babenga biso babozone sa promotion il y a 115 livres et 6 mois d'abonnement gratuit. To vandi, to bime ezeki ka promotion. Vous savez quoi, tellement de clientèle et puis souci à ces plats TV et là pour ça va client la bango babino to zongela promotion à 115 livres et 6 mois d'abonnement gratuit. Cette fois-ci, juste pour vous dire que dans le stock, tout ça est belleté. Mais après, limité, c'est vraiment limité. Vous allez belleter beau benga pour consommer décodeur à Sepela TV. Bah maman, et si on a vu nos pays pour la carte pour filmer, que ça sort en lingala en français et en anglais. Bah film nigérien, il y a bah congolais, bah africain, vraiment comme ça les gens la carte. Bah papa, tout cas si binope, tout télébino, bah chaîne il y a sport la carte donc football 24 heures sur 24. Et aussi pour les enfants, bien sûr, tout cas si binope, on a pensé à vous.
vous avez aussi les chaînes des enfants, que ce soit en anglais et en français, et ça pour la Nakati. Donc, toute la famille de partout, n'importe quelle génération, vous c'est pour la Nakati. Et aussi gospel, l'évangile 24 heures sur 7. On va la miniter, beaucoup ça peut miniter, mais contactez-nous dès aujourd'hui, dès maintenant. Quand on est besoin de vous avez un numéro, vous team de la biso, va coordonner la bino, et puis biso peut être au team de la bino, c'est la TV. Donc qu'est-ce qu'on fait? Acheter c'est la TV.